Bande konanga na pesi mbote mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi ngai mama Deli na Yesu kosala video oyo pona ko partager kaka makambo to partager na Deli TV nde na ko partager video oyo na makambo oyo nzambe atie ngai na partager lelo na video oyo nazosala nzamba mona biso nzambe aza na biso nzamba mpungutulendo aza na biso na video oyo nazobondela po ete kolo ayoka biso na komba tata mwana père molimo santu kona bomoi kona bikamwa nzamba mpungutulendo nzamba bakoko na biso tala ngai mwana na o papa na Yesu liboso na nafandi devant caméra po ete na partager makambo oyo yo permettre ngai na comprendre esalamela ngai po ete na ya ko partager elongo na bandeko nyonso o balanda nga na Deli TV kolo na pambolio na commission na netolio na pesio merci pona nyonso zo na lokumu lelo lobi pe libea na libela kolo na pesi tan o nyonso na kolekisa na video o na maboko na otikete yonde ozala kati na ngai papa na loba makambo eko ute pai na ome pa na ngai moko te papa sala ete mwa muke o na comprendre na zo partager na bandeko nyonso o sosolisa pe moko na moko po ete bana na yo tozwa mayele na telemeli o nyonso eza yo te eza na nguya soki moke te na komba tata mwana pe ya molimo santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai mama Deline mpona ba o nyonso bokolanda nga mba liboso ngai kombo na nga mama Deline naza ana Deline TV to partage ba video ana Deline TV to bandi pe siko na TikTok pe na ko bino pourquoi to bandi pe ko partager na TikTok non na bongsi TikTok on bien te mais na ti da video mo kaka lelo makambo kana oloba awa yo na otolo ba na video mo na TikTok kuna nzambe aza na biso lelo na video o nazolobela makambo oyo ya tokeba na maloba o tolobaka maloba o tolobaka bandeko na ngai eza vraiment photo contrôlaka maloba biso yango bible lobi na biso ke avant koloba likambo il faut tourner lolemo na 7 fois so tourner yango 7 fois nde comprendre que tika na loba makambo o do elinge loba ke donc soko lingo loba likambo kanisa nanu o kanisi première fois kanisi deuxième fois o kanisi donc nyonso nozo kanisa ti okoma na 7 fois ozo kanisa ke maloboso na lobian est-ce que ekozokisa batu te ekozokisa batu te maloboso na lobian ekosunga batu te ekosunga te e ngai moko pe ekosala nini na vie na nga dozo tourner lolemo na onde après 7 fois nde ozwi conclusion ke te eza maloba kitoko nde obimisi yango donc nge loba ke toloba biloba loba te minoko na biso to contrôlaka maloba tolobaka nga mama Deli na loba yango makambo ekomelaka nga yango nayaka pe kopartage yango na bino po ete tozwa mayele elongo biso nyonso esika moko nzambe apermetaka yango ekomela ngai po ngai nde na ya nango epai na bino yango wana lelo pe na ye na makambo oyo nalingi na partager lelo na bandeko nyonso obolandaka ngai toyeba malobo tolobaka edetwisaka bato ebele bavi na bango ezala detui mpona malobo ye moko aloba bato ebele bitumba ekomela bango na vi mpona ka malobo abimisaka na monoko na ye moko do tozala mayele minoko na biso ebimisaka maloba oyo yo mo ozo se contrôler avant loba likambo nabetela bino mwa kala nabetela bino ke le nayaka poto sika nazalaka kosola na koko na nga na telefone koko na nga azopesa nga conseil na ye azoloba na nga alobi na nga mama Nganzi ndenge oza na ndenge oke poto kozala mobulu kosala mobulu te zala kimia kozala mobulu te po soki osali mobulu okozwa sida yebaki sida ezoboma nde bamona tomboka na bandako lela na telefone na bando oloba ndenge na boyi na nga na boyi poko kopianga conseil mabe boyi ngale ya wana
non kuna zo sambela te na ibaki mamba molimo te mais molimo nzambe kaka nde mutasalaki eloko matin nga na silika pona nini ya zo pesa nga conseil ke kozala ndumba te et pourtant yo moko to yebi ke nga na za mona malamu kumisa nga ke mama nga za mona malamu boy oyebi nga na kindumba te oyebi nga na mama bete ndenyo ke pesa nga conseil ke kozala ndumba te ozomona po mutu mususu ndeko na nga azopesa o conseil nde na ozo exemple ke mutu azoyebisa oke koyibaka toyebi ke koyiba eza mabe koyibaka te yo lero oyoka kaka bongo mutu aloba no koyiba te koyiba eza mabe yo ndimi mbala moko merci mpona conseil na kobanda koyiba te mbala moko foloba na ye ke nga nayibaka te ndeni ozopesa nga conseil ke nayibaka te ozomona do fo kende na ibon po le yo ndimi mpo nga après bane le nzambe ando revele nga makambo nde nzambe ayekoyebisa nga alobi na nga boye alobi na nga Deline nzambe ayekoexplike nga ke balingi batia maladi ya sida mais le babengaki yo na telefone le koko na bino abengaki yo na telefone ezalaki kaka yo soki olobaki kaka ke merci koko nayoki conseil mba mosodiside ningi ekota na nzoto na yo mais yo telemelaki yango boyi na o conseil wana olingaki yango te nde esika ekotaki yo te ndeko nanga raisonner nani akoki koimagine koko na to mama no to tata no azopesa o conseil ke mwana nanga kozalaka ndumba te soki yo moko ozo reconnaître ke oui nazalaka ndumba baopesa nga conseil natikaki ndumba oui ondimi yango obi en tout cas nayoki conseil eza normal mais yo soki oyebi ke ozalaka na ndumba te bazwa kopesa conseil ke kosalaka kindumba te kindumba eza mabe so ozosala kindumba kozwa sida yo ndimi ke nayoki conseil mbala moko molimo ya kindumba mpe kokota yo okokoma mpe ndumba oke mpe kozwa sida mpo ye azosala yango eza piège oyo atieli yo selon ndenge nzambe aexplikaki nga abike soki nandimaki conseil wana mbele maladi mbamo inge ekota na nzoto na nga nayebi te so na ngai nakoma ndumba nde nayi kozwa maladi so mpe nge esala nga ndeni do baki ndumba mosusu bato basalaka eza babwakeli ye kobwakela conseil mo bapesi yo kosalaka kindumba te zala boye loba mbala moke merci mpona conseil me nga nazalaka na nga ndumba te donc vraiment conseil oyo ezoconseille nga te mpo nga na ndumba te nga na tombo kaka na boyaka conseil wana bi non yo kopia nga conseil boye te mpo oyebi ke nga naza ndumba te ndenge nini oke kopesa nga conseil ke nasala kindumba te ke puis pourquoi olingi sida modèle wana sida eyela yo kaka sida eyela yo soki ka moto akufi boye akufi na sida yo moka moto olobaka akufi na sida pourquoi olingi sida modèle wana mpo na nini natelemelaka ye nde après bane nde nzambe ayaki kososotisanga ke ezalaki sida ekotaki te mpo na nga mpo na ndenge nalobaki ndenge wana bake sikoyo koluka oyebi monguna akotaka na malobo biso tolobaka yango tozala mayele nga makambo nakutana nango ebele nandimaki te lelo su nakokutana nango mpo nasalela bino su video oyo nayebisaka nalobaka le tofandi ngabi nga libele boye nde baaki kozwa maladi ya cancer baaki kotianga na libele ozomona do batali sikoyo lokola sida ekoki te me abetaka mpe lisolo moko ke libele na ye boye nde yango bantina betango dia mpona repeta te nde baaka kotianga maladi na libele nzambe na bolingo na ye kaka akangolaka nde nzambe ayaki koexplike nga makambo wana yango wana na makambo nga nakute nango lelo yango na bipe suna sa su video sinalobela likambo ya maloba oyo tolobaka to ndima bindima te bato mosusu bamaladi ekota na banzoto na bango akeka pa mete baexamen moke asali ayebisi ke oza na maladi boza na maladi boye pa ndimi ya bon nana maladi ona oke problème teka tosani loba na oke mete olobi nga aza maladi ya me nga na ondima teke na maladi wana na ndimi te me esala oyo koosala me nga maladi ya namoni ebosani adresse ngai te ndenge otelemelaka maloba liboso baloba na yo bomona mpe eneutralize so ezalaki balinga bakota na spiritualité
yango na loba ntango nyonso biso tobondelaka tobelaka moto molimo mosantu na bandako ezikisa milimo nyonso bakamera kashe batiela biso bakamera mpo bakontrole bavi na biso mpo monguna satana à travers l'information so aza na information te mo atravaille eza te batiela biso bakamera ndeko na nga soki osumuki te monguna mpo akota na vi na yo eza pasi monguna akota na bavi na biso koya kodetruire mpo tosumu kaka le yo osali lisumu moko ye ayebi lisumu oyo osali nde akokota na vi na yo maloba na oyo olobi yango mo nzambe aloba na ngai nayebisa bato batika kolobake kongo kute kobonga nango te le tozobake biso mo bakongole tozopronosaka yango kongo kute kobonga nango te kongo ekobonga te yango omoni moye kongo ebonga eza te biso fu toyebaka ke toza na bilaka nzambe na kongo kongo ekobonga bakita bamata balala balamuka batelema bafanda kongo ekobonga donc ndeko na nga na video oyo nazokoyebisa oke longola maloba mabe na monoko na yo kozalaka maloba mabe te nga makambo na yo tokutana nango kaka na semaine oyo nde na oyebisa bino mpe na olakisa bino preuve à l'appui makambo oyo nakutani nango bomoni nzambe asunga biso bana na ye asunga biso bana na ye azala na biso abatela biso monguna azaka nsima na biso ndeka bible elobi ke monguna azorode tout autour na biso ka azoluka porte oyo ya kokuta azoluka moto oyo ya kodetruire donc maloba na yo oyo ozoloba ekosala mpe monguna akota na vi na yo mpo aya kodetruire yo bandeko na ngai nakoyebisa bino ke ezalaki na vendredi oyo makambo oyo na oba bino eutoleka vendredi oyo nde na oyebisa bino epuis nzambe asosolisi nga ke likambo eza wana avant nano wana tozonga mwa moke nsima 2 semaines je crois ba 2 semaines passé namonaka live moko na TikTok nde bato basala live na TikTok le na okota namonaki live moko ya ndeko na biso moko boye antuka nalingaki mingi vraiment andosala live kuna alobelaka mpe mambo papa Kimbangu makasi do andosala live kuna nayebaki kuteka eza ye mele nakutika mambo ya Kimbangu nde na bandi kolanda na nga live yango bato ebele bamataki na live wana na panel na ye nde bazalaki kotia bacommentaire bande koloba nde nayokai mutu moko alobi na ye oyoka mutu mosusu aoloba eti makambo sujet oyo banda kolobela esaki ke ngai ematai nga ke nalobela mpe napesa mpe opinion na nga na makambo banda koloba na TikTok en tout cas namataki mpe na panel wana na se présenter pai ya ndeko wana aza mpe ndeko na biso vraiment aza mpe ndeko na biso na bandeko na biso banyanga toza vraiment mboka mona bapapa na bango nde ande kosala live wana le azosala live wana nde nga mpe na mati na nga na comprendre ke eza ye yango na baite etika na mata mpo nayebi ye nde na mataki mange na otomonana boye te me nayebi ye nde na mataki na live wana nde na intervenir mpe na oyo nakokaki koloba mpe nalobaki oyo nakokaki koloba mwa kelke minute ape nga nde ayebisi nga mpe kuta bia mama Deline tozalaka bandeko boye nga bien oui nayebi ke tozala bandeko mba mwa bina mama Deline yo ozalaka kaka na YouTube mpona nini ozoyaka mpe na TikTok mpe eza bien mpona kopanza mpe sango ya papa Kimbangu TikTok mpe eza bien mpona kopanza sango ya papa Kimbangu nde siko nga nabaki ok nga na bi en tout cas nga ma na YouTube kutu bandaka nazala na idée ke na banda mpe kosala ba live na TikTok mais namona YouTube kutu nazalaka na bolembu ya kosala ba video na YouTube nazala vraiment na bolembu ya kosala ba video na YouTube makasi bon nakende su na TikTok donc vraiment en tout cas na meka kotia nka mais na tikale yesko alobi bonga na bia te biso toyaka na YouTube nde ayebisi nga alobi TikTok eza bien pona pe kopanza sango ya papa Kimbangu vraiment eza bien makasi nga bia bon abi alobi na nga boyoka abi na nga me mama Deline eza na bitumba makasi koleka kutu YouTube bandeko bitumba nga nakutana na YouTube nakutana na YouTube nayebi ke ya makasi ndeko na abi na nga bitumba ya TikTok
Mama Deline eza makasi koleka bitumba ya YouTube nga bia bon lobi tosololi na ye wana eleki nango nande na lokai na live wana bandeko nanga nalala pongi bole même jour wana oh Seigneur nzambe aza malamu nzambe aza bolingo nzambe aza malamu aza bolingo tango tosisi live wana nasi kende ti ba ine na boso nso ezali ti balene rumela ivoma tokende ti ba ine to ba blo mwa bongo à la presse koyo 3h ebetaki 3h moins pona fuka mana bondela na fuka mina ko bondela te na sa na ko kate na mwa pa na ko kate mbamuna bengi papa Didier yaka sala to fuka mato bondele longo po yo mo sozo kwa ko bondela te benga ta mutu bo bondela ezaka bien vraiment makasi ata na telefone obenga mutu na ko bondela to ebike mutu ofo yeba pe mutu ango oyo so benga accompagner bobondela po esala vraiment moi bien makasi po e motiver papa na yo moko po na comprendre na 3h wana soka na fuka mibu na kei na olala mais muteme ezotinda na bonde mais na ko bondela te na biti so arriva pe na bino ke oza na poso bonde mais ozokoka na ote ofuka miko bandi na ko bonde mais ozomwa ko bondela ngo kilo do ozokoka te bandeko nanga ndimba mo avant ka 3h nebeta na bengi papa Didier yaka to bonde po na o senti na posa prière mais na posa na bonde mais na ko kate papa Didier afukami to bunga bine to bondela moko monga na obonde na liboso so na sisi ale yo bonde lipo lokwa yo yebi kele yo so bondela mutu moko azo yoka yo azo yemba ta na sesa yoka o mo kata prière ezate etinda oke obondela vraiment nde nasalaki système wana nganga pe na bimisaka ok nasalaki système wana na bandi kobondela na bondeli le na sisi papa Didier pe abondeli en tout cas prière lekaki kitoko tozwaki ata 30 minutes à prière o kutu na kokaki te na nga moko bandeko na nga kolala kaka nazolala boye mbala moko nanu kutu nazwi pongi te nazo sentir que on dirait na oke na nzela na moni ndeti nazo ke na nzela oui ezaki nde wana ko mélanger na te so nazo sa ndeli mais l'essentiel kana pesa message na na besoin po na écart à 2 semaines nazwi bataki mbala misatu mais oh wana onde ezaki jour wana nazo sentir kaka na sentir ndeti na mbala moko na nengu nazwi pongi te mamuna omona nazoke na nzela namoni bamunga na otambula le na otambula na nzela namoni mwana moka muke ba 2 ans 3 ans matelinga na mukongo pu le amatenga mukonde kaka bana mke ba matana mukongo le mona na matelinga na mukongo siko nga na lobi na sentir mwana muke na mukongo na nga ya mwasi ngabi mwana oyo amatelinga bana mukongo bodoka zana posa ana mema ye ana posa na mema ye mais oleke na mema ye kana mukongo boy na posa na mema ye na loboko na ngai pona sekisaka ye na sola na ye zai ba 2 ans 3 ans mwana ba 2 ans je crois ngabi na mema ye ba âge mo après pe ba 2 ans 3 ans bana ba âge wana azoloba bien aloba bandeko na nga na zwimba mo mwana ngo na longoli na mukongo na lekisi na liboso na nga na moniki aza mwana mwasi nde eloni na ekosala na bandi natala boye mwana mpona banda osekise na remarqué misu na ye eza misu normal te misu na ye ezalaki normal te onatali boye misu eza normal te lito natala boye me mwana ondenge ni mbala mwa bandi koloba bandeko na nga mwana mwasi ya moke na memi na maboko na nga abandi koloba mongongo tata mobimba mongongo mukolo tata mobimba eloka liboso kalenga na ndo tali boye nena sekse ngabi oza na posa na mema ena mumba mo misu nemba misu ndeni la comprendre que na timbeli ye nda bandi koloba abi yo manganzi yo abenga nga bon abi yo manganzi yo talo bobo mwana nga na memi boye yo manganzi yo zo lakisa nini manganzi yo pendo zo lakisa bande ko nga ezaki le même jour ngai na kota ki live wana
Yo manganzi yo ozolakisa ni manganzi ozolakisa ni manganzi yo penza yo makambo na comprendre que eza mwana moke te eza nango Satan le diable démon mobimba oyo aza démon soit mpe eza nango ka ye moko maître na bango. Je crois que eza ka ye moko abi yo manganzi yo atia loboko boye yo manganzi yo ozolakisa nini ozolakisa nini yo pende ozolakisa nini na kamonga bi oyeli nga na forme ya mwana moke nzoko oza mwana moke te abi ozolakisa nini penda yo na mokili oyo ozolakisa nini yo oza nani yo ozolakisa nini yo ozokanisake na ozwa o te yo ozokanisake nga na kozwa te me nazoyebiso lelo ye bandeko mongongo mwana nazoloba na nga non menace nakosukisa oyo manganzi yo epuis makambo nyonso nga nazosala na okokaka te mpo na nini oyo nyonso naosala na okoka te me nazokoyebiso lelo yeba yango ndeka na oloba no boye nakozwa yo ngai omona makambo na osalo na osukisa yo ozolakisa nini yo manganzi yo penza ozolakisa nini nga mpe monoko mpe napeli mpe talaka na memi moto boye nga mpe nakomoloba nde ngai biokokoka ngai te ngai biokoka nga te epuis lokola okoka nga te yebango mpe okoka nga te mpe okokoka ngai te yo yaki soki ozalaka mpenza elombe pourkoi ye liboso na nga te fo ye liboso na nga me yo yeki na nsima mokongo na nga yo kanisi na nsima mokongo na nga na ngai na mono te omateni nga na nsima mokongo kanisi na omono te okoka nga te mpo ndenge nalekisi yo ku liboso na nga ocomprendre te nde nalekisi yo liboso na nga ocomprendre te soki ozalaki elombe onga yela nga liboso boye onga ya nsima te okoka nga te discussion na ye azotiela nga monoko azomenase nga abima nga na kozwa okomwa makambo na osalo mona bi edaye kutu nga na memi yo tala na memi yo na obwako na mabele nazwi mwana ngo na bambie na mabele pa bamona susumki ngabi nzambe na nga soki nabondelaki te yango ndeko soki motema no ezotinda obondela se mabe moko ezali nzambe atie yo na motema obondela mpo mabe wana ezwa yo te naye kokomprendre ke jour nso nabondela ye te ndenge ezala somo ozomona mbamona ye koconfirme makambo ndeko alobi na ngai oyo TikTok alobi na ngai aza na raison alobi na ngai mpenza bi mama Deline TikTok eza na bitumba makasi TikTok eza na bitumba makasi mama Deline abi eza place abia kopanza sango papa Kimbangu mais eza na bitumba koleka YouTube na confirma ki onka le même jour wana yango mona lobi ke nga o Satan nga te na sa ya ona salaka na lukai ku limero ndeko mpona benge na yebise ke makambo lobai na nga ntuka na mona kyango ozomona na kamwi kande na mati nde ya ona lobai nga bia nga makambo monguna nga te na sa ya nga nde funa salaka donc amona nga na TikTok amona nga na TikTok yango message okutu na pesa ona mpe na TikTok kuna yango na bandeko nyonso bolanda nga mpe na TikTok ekozala bien ba Deline TV to komisu na TikTok na Deline TV kuna na obongisa kombango eza Adeline na ngandi na photo mo eza ya bien te na longola photo wana na obongisa ngo quand même na sede ya video moko ka na lobi mambo na latika elamba odo na lobi ka mambo na loba awa malgré que kende nde mo te po wana eza video mususu doki eza un peu différent donc yango na na loba ke bandeko na nga problème siko naza nango ke o ya titre lelo maloba o tolobaka tokeba tozala na maloba ya kitoko na minoko na biso po maloboka yo lobaka ko bloquer vie na yo eza na bato ebeye ba vie na bango eza bloqué na malobaka ko balobaki yo lobi na oka maloba moko yo moni na oka ke lobi na yo mais nzoka maloba na bango na bayoki bakoteli pe babandi ko détruire vie na yo bafundo tozala na tribunal ya molimo na yebisa bato na Deline TV awa bake kofundo na tribunal wana ya lokio omoni so ozotambola na obanga nzambe ozobondela monguna koloko te loba nzambe moko apermettre ondenga permettre ki na job awana kokomela o po ye moko alinga matisa au niveau yango akopermettre bitumba moko eyela o mais kaka boye monguna akolonga o te alonga o te
po yo zo bonde lo tamona obanga nzambe siko ko luka envoûté osa lisumu moko po ya kota na nzela lisumu wana 2 semaines passées so quelques jours passés a promettre nga ke omona nde na osala yo OK toke na mambo na monaki vendredi bandeko nyonso Deline TV boyebi déjà kutu nanu chaîne o YouTube le na bandaka sika bato ebele banguna bakotela yango balokaka yango basala mambo ebele chaîne ekangama me balonga te nzambe na biso lokwa azalaka molongi alonga kaka na chaîne o Deline TV osutuka kaka bo YouTube akomeli oke bafundi yo na chaîne wana babi ote makambo ya bien te oyo bobo o mais le bango bakota na chaîne wana baomona yango te babisinga me bafundi yo boye me tomona biso mambo ya mabe te oyo olobi na chaîne wana nde yango kaka nzambe kaka abatelaka yango baluka kodetui le tobandi kotia bapriere na ligne ezalaka mpe na bitumba nango monguna asepelaka te mais lokwa nzambe alobaki ke bapriere oyo bosala na ligne ezokokangola bato ebele ezobikisa bato ebele donc lokwa nzambe alobi bodenge banzambe asepe totiaka bapriere na ligne et puis nazozwa mpe batémoignage epai ya bato mpe bazolobaki mama Deline bapriere oyo tobonde yano na ligne bandana bandi kobonde yano na ligne en tout cas namoni boye sikoyo eloko abondeko na nga motika yango eza te osalela yango kaka po oyebi ke ezosunga bato epuis nzambe azosepela bongo sikoyo eloko moko nakoki koloba ke na ngai ndeka naza boye si nalobango ba 3-4 fois ke par rapport na bato oyo babondelaka bango moko obondelaka botala na bino bapriere na ligne te eza différent par rapport na bato oyo bozobondela epuis bozotia bapriere na ligne mpo na ligne na bino bozotia bato mosusu bakokota mpe na baza na baoyo ya nzambe te bayika kokota wana mpo basala mwa baincartation moko mabe mpo na kodetruire bino otinda bino bapongi kosala makambo oyo ekoki kosala oyo kokosala ka nde tozala na groupe wana ya bana bilembo oyo tokutana na 6 place mikolo eleki ezalaki vraimen ke monguna atiaki mpenza akabola biso apanza biso po yebi ke nde tozosala groupe wana tozobondela ensemble wana tozotiango na bainternet bato ebele mpe libanda bazobika alukaki apanza mpenza biso me nzambe kaka lokola alongaka alongisaki biso sikoyo nga sikoyo na bandaki nalobaka moko na kotia bapriere na ligne boye eza na bitumba donc ti nde tozalaka ozokamba priere ozoteya okoza ata mosusu makambo mosusu ozoteya likambo olingi oloba mpe kimi yo ozoluka yango mpe donc foka saint esprit lisungi ya molimo santo ezongela yo donc wana nyonso na comprendre ezalaka manipulation ya monguna ata soki akoti na ligne te mpo ngai mona akoma question bakoti na ligne bazwaka moto leka akoti moto mpo yo okoti na priere mpo na obondela te okoteli nini mpo na kodetruire bazwaka moto mais bamonaka moto kwa bamona moto ebeta bango bakoka kosipote live wana te mais baza capable bayebi ke so okoti daya na ligne bango mpe kuna ata baya na ligne te mais babandi kosala bisalasala na bango tobanga bango te mpo nzambe aza elongo na biso nzambe na biso alongaka kaka sikoyo eloko nini na koloba nayebi ke monguna aza contre alingaka te nde nasala bavideo nalobaka makambo alingaka te surtout nde nakoma suki kotia bapriere nde nakoma nga kutu moko te toza ebele oyo tobondelaka ensemble bapriere tozolekisa na ligne na Deline TV monguna aza contre yango sikoyo ngai eloko monguna azala contre yango wana sikoyo ngai ekoma nga molende mpo nasala yango yango bomoni depuis kaka tobandaka priere ya liboso oyo tosalaka ya jeune na 7 jours nzambe atia biso bilembo na ye na comprendre lolenge nzambe atravaillaka na priere wana na ligne esika na fongola mpe nzela ya kotia bapriere na ligne nayebi ke monguna aza contre yango bandeko ntina nasali video oyo vendredi oyo kaka vendredi oyo nabimaki natambolaki naye kozonga nazokende mbala moko place priere ezali papa didi azalaki te papa didi aza te nasi boyebi ke papa didi aza te avoyageaki aza quelque part na voyage sikoyo nalobi
na kei na ki kokoma kuna d'habitude to koma kotia prière to koma kuna avant mais na minute to bondeli biso moko to sisi prière to kosa prière moko à 20 minutes to sisi le temps to bongisa nyonso na minute 30 to banda veiller na biso ya vendredi bato bolanda na Deline TV to bondela na bino boyebi minute 30 to bandi veiller na biso sikoyo esalaki ke nga na yaki kokoma wana déjà minuit soki 20 mobimba ba 20 quelque donc tokoma presque minute 30 na koma retard vraiment le temps kobongisa na toyi kokoma tina ba 40 sikoyo nga na bandi koloba eko pe boye bato ebele ta mosusi balali na bango bato ebele ta mosusi balali na bango bazeli veye bamoni yango te balali na bango bakanisi ta mosusu veye eza te na monde natia nango na ligne te tobondelaka biso moko motema mosusu elobi te eza na bato mosusu bazelaka vraiment ke bakota bazozela natia ata na retard bato bakota nango ata le même jour bato balali na bango te bakola nango ata mokolo mosusu babondela nango desika na kodeside ke natia après mbamona ekoloba na monoko na nga bi kotia mpe bapriere yango na ligne oyo nasepelaka nango mpe te me naa na shwa te me nga mpe nasepelaka nango te nasepela wana oloba na bato tozali na bango nga mpe nga nasepelaka nde toza na biso kaka boye tozobondelaka biso moko eza mie koleka ke kotia yango na ligne lisusu nasepelaka mpenza bongo te bandeko na ngai leka na lobi bongo naloba yango moko naloba yango na ndenge mo normal ka kotia bapriere na ligne oyo ezalaka na bitumba ma esho ya te futo tia kaka po to wana bato oyo bana bilembo baza mosika oyo esengeli babondela na biso na nzela na YouTube mokolo wana vendredi le nalobi yango bandeko nayoki motema moleka nalobi nayoki motema nange bandi oregrete oyebi motema na yo ezoregrete na kati ya motema ezoregrete nga mosuku na comprendre ke motema na ngai regretter pourquoi nalobi ke nalingaka kotia bapriere na ligne te me nga mona abi ke bon eza kaka te ke kolinga yango te eza te ke o mpo nalingaka kotia te eza kaka ke mpona babitumba yango bato mabe bazalaka kaka komenase biso na mosika mpo ke bapriere eleka bien te mpo ke ezala boye me na santai na motema na nga na regrete makasi bamona bi pardon natia priere na ligne bato bazozela bandeko na nga natie priere na ligne vendredi tosali comme d'habitude ndenge ezalaka nango le tosilisi à la grande surprise namona bato mpo nga soki nga lokwa eza ngamu natie priere soki tosilisi naomona nombre bato nyonso na baoyo babandi na retard bango nyonso bakoti na priere wana bakobima nombre wana ekobima combien oyo bakoti yo pano ekozala ozomona 100 personnes me nga mpa na nga nazomona déjà 2000 do ezalaka ndenge wana nde bandeko naye koleta osisi priere verika ya vendredi oyo kaka outi oleka oyo lelo toza mardi de vendredi wana oyo ekouti oleka nde natala boye naye komona 250 personnes na ligne oyo bakoti total mobimba 250 oyo tozalaki na bango elongo bazalaki 52 normalement oyo tozala na bango elongo bazala ba 90 ba 100 115 bilo mwa bongo me baoyo sikoyo bazalaka mobimba mpo motu soki akoti amoni priere aobanda esika bobandi te azongi nsima lero azonga nsima wana bino bomoni na live direct te me nga sikoyo nde le na osisa ekomentionne combien de personnes bazali oyebi ke le na fini live na kati na tosisi na kati ya boye 250 na kamwi na ngabi ese 2500 to 250 ngabi nga nde namoni bien te fo yala ezali 2500 natali bien mpenza 250 mbamo ngabi pourquoi bato bakoti te ngabi seke bato bamilalelaki ngabi ata kutu bato yango balalaki quand même fallait bazala ta nga na live oyo bapriere vraiment nga nayebi ke soki bato baamuke fu tozala 600 na balive oyo totiaka ya priere nayebi ke soki bato bakoti moke fu bazala 600 me ba 600 wana mpe ezalaki balive ya kala
mais lelo ekoma so bato bakoti moke fu baza ba 2000 et quelque. Donc ozomona ke mbala moko na sosolaki nanu te ezaka parmi mateya oyo tozoteya mikolo na oteya mikolo dimanche ke likambo moko oyo eaffecta vi na yo oyo esalaka blocage na vi na yo po obima nango oyo ekabola na nzambe lisumu moko ekabola na nzambe po osan sorti na lisumu wana il faut oyeba yango pe okonfese yango senga bolimbisi. Mais soki ozoyeba yango te eza nde tozopartage mateya oyo badimanche oyo yango wana. Mais ngali yango wana nayebaki nanu te ke bato bakoti te eza pourquoi bato bakoti na ligne te. Nga na bika peut-être bato bamilalelaki yango bakoti ka 250. Mais soki bato bakota 600 na ngai na s'inquiéter na eloko te. Na ngai na mona ngo normal. Mais jusque là na mona ki onka normal ke bato si balali yango bakoti te. Eleki nango pe eleki nango dimanche. Dimanche bandeko nanga avant culte, lokwa culte les en après-midi, avant culte wana lokwa tokendaki prière na église katunde to benga église mais biso eza église te. Biso eza église te eza nonka lisanga ya bana bilembo. Eza nango lisanga ya bana bilembo. Bana bilembo kaka bazo sangana pona kobondela. C'est ça. Mais le quoi ka bato babenga yango église to benga kaka église. Le nazo kende le to kende to koti na marché ngabi le quoi er eza nango na to kota mso na marché to beta to. To beti to na marché ya dimanche to moni ba mapapa ba sandal mo batie ba 6 euros bandeko nanga. Na yisi mwana tozaki na ye na lobi ke na sepe na sandal oyo ye pa lobi a sepe nango ok yo zwa moko nga pe na zwa moko esa 12 euros. Na yisi mutu azoteka nga bipesa biso 2 sandal oyo numéro 40 na numéro 39 abandoluka abimiseli biso. Siko nga après na ye ko réfléchir ke na lingi yango lisusu te nga bite oyo te nga na lingi yango lisusu te nazongisa mais mbala moko na monoko na nga maloba nini yango bandeko tokeba na maloba tolobaka avant tobimisa likambo fo to réfléchir avant loba likambo so ozokanisa olobi ke eke nango na mopepe moyebi te nde na kala bakoko na biso bandolobaka mire eza na matoi eyokaka. Donc mire wana eza na matoi eyokaka eza bademon oyo baza tout autour so bayoki oyo na likambo moko olobi bazwi bakangi yango basali ozomona yo otambola na obanga nzambe ozosambela po monguna détruire yo fo yo moko fongola porte chaîne oyo ya Deline TV o po monguna détruire yango fo nga moko mama Deline na fongola chaîne oyo na fongola porte nde monguna okota détruire chaîne oyo so nga na fongoli porte ta ko détruire te zomona bandeko nanga mbala moko lena lobaka na mutu wana azoteka mapapa ke na ozwa su lipapa oyo te tozwaka moko nga siko nalobi boye nga bi mutu na nde nalukisi ye mapapa abimisi mapapa mibale nayebisa ye ke nazwa su lipapa te nazwaka moko esala propre te malamu nakosa ye wana nalobi mpe na monoko nayebisa mwana tozalaki nde nga abi nakosaka nso na bino azongisa lipapa moko nebi mpe te nakoloba nanga mpe ke ezongisa tozwaka moko esani yo nga siko na binisi maloba boye toyoka titre ya message oyo nayeli bino tokeba na maloba tobimisa na minoko na biso nayebisi le sikoyo na ngai nasomba yango nafongoli saki na nga me nafongoli saki na nga namoni 20 euro moko ezotala nga wana na saki wana 20 euro moko ya mobimba etala nga natika saki afungwama 20 euro ezotala nga portefeuille na nga eza na badocument ezotala nga na portable oyo nasalela bavideo eza wana bandeko na ngai nafongoli saki na nga nafongoli poche ya libanda le nafongoli na libanda
nde natali bo namoni 5 euros na bibende mbamonga na bi oleke nayebise ke azongisa moko nakosa ye nalobi na monoko na nga Seigneur Nzambe asunga biso nakosa na ngai ye ke nabi nakosa na ngai ye ke naza su na mbongo te natikali kaka na 5 euros na bibende oyo yango moye tozwa mibale eza te nakosa na ngai le nalobi bongo nasali pe action nayebisi ke nayebisi moto yango abi tozwa kaka moko ozongisa moko po naza susu toza su na mbongo te naza su na mbongo te tozwa kaka moko ozongisa na wana po naza su na mbongo te nde moto yango mpe abi probleme ya te azwi yango bandeko na nga kaka na lere wana tozwi moko apres nabwaki miso namoni sandali mosusu ngabi oyo mpe bien nazwango na nameka nazwi wana mosusu kaka nde na ngunzami nameka boye nameki na lokolo na nga nabi nasepeli nango nazwa oyo wana kosi ye nalobi mpe na monoko na ke nakosa ye ke naza su na mbongo te mbamo nazwi sandali wana ndeka na ngunzamaki natiki nzoka saki na nga likolo ya mesa ya kofungwama 20 euros ezotala boye portefeuille ezotala boye na portable nango naosalela bino video eza wana le na ngunzami nayebisi mpe mwana tozalaki ndenge bitala ebongisi ngai biso nyonso bilongi na se natombola motu boye ngai bina ozwa oyo na mbala moko natala boye 20 euros nazalaki nango eza te ngabi kasi ko namoni 20 euros place oyo 20 euros eke wapi 20 euros namoni kasi ko 20 euros mbala mona yoki kati na nga ke yo lobi koza na mbongo teti ozomona oui nalobi ke na mbongo te me nazaki na 20 euros awa ngazi na banzo panza saki eza te nga babendi nga 20 euros mbamona njolo baka Nzambe merci na comprendre ke le na ngunzamaki nde mubazwaki yango nga bibe moto anga akoka kozwa portefeuille akoka kozwa portable po 20 euros moyibi akutani na biloko misato wana aotika nini wana aoprefere soki esengi azwa eloko moko peut-être akozwa telefone po ebi ke telefone akoteka plus de 20 euros soki esengeli azwa biloko mibale akozwa telefone na portefeuille po ebi ke portefeuille wana akokuta ata mosusu mbongo ebeli na kati wana obi akokuta karte ya banki kuna akoki kokende kosomba na centre contact wana mpe azwi quelque chose plus que 20 euros mais ndenge abendi ka 20 euros mais comprendre ke Nzambe moto apermetaki yango mpo monoko na nga elobaki ke naa na nga na mbongo te nakosa ye epuis avant nalobaki mbongo naa na mbongo su te mbongo naa na mbongo te avant naloba bongo na milobeli ke nakosa ye bandeko Nzambe asunga biso nga mo mbala moko nazwaki kimia nga na Nzambe merci portable ekete mais soki bayibi mbongo oyo na comprendre po na bimse na maloba na nga ke naza na mbongo te epuis nalobaki ke nakosa ye ke naa na mbongo te don nakosaki yango wana esali ngai boye wana kutu makambo ya makambo chaîne YouTube kutu nga na omona ke nde 250 ka batalaki eza normal après toke kilte dimanche oyo utoleka oyo bandeko totie kilte na ligne boye nayebi ke soki bato moke bazalaki connecté na ligne il faut bazala 600 il faut bazala 600 soki baza mokie po badimanche ekoma kozala ba 4000 ba 5000 oyo basambelaka na biso elongo na Deline TV soki baza moke normalement ekoma ba 2000 et quelque mais nga soki déjà 600 nayebi ke 600 c'est bon Nzambe ayebi ke soki atie 600 personnes na sosola te mamni ezoleka na vie na nga mais natala boye leka tosisi dikita dimanche utoleka atsima lobi natala boye 250 na ligne nakamwe nga bi non
250 yonde konanga so moni quelque chose qui ne va pas na bon moino o ezaka d'habitude te faut lingo yeba pourquoi faut lingo yeba pourquoi vous en avez l'exception preuve vous en avez l'exception faut lingo yeba pona nini makambo eza boye te ekomi boye eloko nini onga na sali nga mona mama Deli na tuni eloko nini onga na sali po batu bakota prière te boyebisanga so na sali likambo moko bokomana badeli bana bilembo tosambela na bino bokoma so na sali likambo moko omamni na mona so na sali likambo moko bokoma na commentaire oyo esali ke mama Deli ne ye po osalaki boye tolobi boye yango wana tokotaki prière te dimanche bozala nalakisa bino preuve po bomonake nga mama Deli mambo nga nakutana nango nayaka oyebisa bino ezala masapo te ezala makambo ezosalama ezala baréalité oyo ezosalama mpe na vie na yo na façon mosusu yo nde moto ozoyeba te bozala nalakisa bino yango oyo nayebi te so bomona bomoni oyo elakisi un jour ya liboso wana yango wana yango ya liboso oyo eza ba live oyo nyonso eza ba live oyo tosalaka oyo tosalaka oyo totiaka nayebi te bozala nakanga photo nayesango monene voilà bozala nakanga photo nayesango monene ok bozela nalakisa bino preuve po bomonake mambo nga ayela bino ezalaka te ke o mama Deli ne eza mpe makambo oyo esalamaka nakangi photo bozala naluka awa po nalakisa bino yango yango oyo nabendi yango boye po bomona bien botala moni oyo un jour oyo likolo wana eza bakomi un jour botala nombre bato oyo bakotaki 325 yango bomona oyo un jour wana 325 oyo babondela ye na biso si place wana dimanche wana si place ile na kataki esaki 250 quelque do ba oyo bezaka bato mosusu akendaki église lera azongi na ndako alatie mpe lisusu wana atie lisusu nini na lisanga ya bana bilembo asambeli mpe na biso dimanche wana bato ebeye basala yango eya mabe te donc yango oyo yango moi bato mosusu babakisami je crois babakisami fo ya 75 nde esali 350 wana ya liboso esali 325 wana ezaki dimanche oyo elekeli nga vendredi oyo nayebisa bino veye ya vendredi wana botala yango oyo esali 3 jours déjà esali 422 yango 422 3 jours 422 nayebi te kuna soki bomona yango bien yango 422 nayebi te so nalakisa na façon oyo 422 tokei sikoyo na donc oyo ya 422 yango na oloba bino ke vendredi wana on abimisaka maloba le même vendredi wana ezaki 250 donc bato mosusu seke balokwa jour yango bakota ite bakotala yango baki kosala veye na bango le lendemain yango ekomata 422 tala avant jour wana veye oyo elekaki wana botala combien 8 jours passés esali 2500 yango 2500 oh 8 jours passés donc vendredi okuna veille wana ezali 8500 et pardon 2500 donc toloba de 2500 à 450 faut y a quelque chose et cause anormal te de 2500 à 450 et normal te total ko dimanche euti oleka kuna bato combien pardon oyo eza dimanche on a l'exi bino 8 jours passé eza dimanche eleki donc toloba de 2500 à 250 de 2500 à 250 eza normal te total veille oyo euti oleka kuna 3300 yango 3300 donc de 3300 à 422 eza normal te tomati awa toke dimanche euti oleka kuna yango 8500
donc de 8500 tokita na eza normal te ve wana yango 6500 yango 6500 donc so tomati atomona ba 3500 yango donc yango ezolakisa ke quelque chose qui ne va pas mais naza na position mibale oyo ekoki kosala ke ekita modèle wana donc ya liboso lokwa na o reconnaître ke avant nasala live natia live wana nalobaki maloba moko ya bien te nalobaki ke nga to nasepelaka na nga mpenza te nde totiaka bapriere na ligne boye bao bayuzaki wana misu bayokaki nasepelaka mpenza te nde totiaka bapriere na ligne boye mais na choix te fuka akotia mpo ezobikisa bato mpe nzambe asepelaki nango donc déjà ka nde nalobaki bongo na nzambe asepelaki te ale monguna mpe akoti nango ndenge na comprendre monguna mpe akoti nango mpo adétruire nzambe mpe apermettre mpo yo moko fongoli porte na maloba oyo olobi yango na vie na biso tokebaka na maloba tolobaka esalaka bablocage na vie na biso esalaka ke moye toprogresse eza te na vie no folobaka ka makambo ya bien foloba nga kuta partir makambo omoni nga nalobaka boye à partir makambo de na retirer maloba nyonso naloba nga naloba so nasali video ata 50 personnes batali mitali bango ba o batali te nga naza kuna te nga na yebisa nzambe ke l'essentiel nga nasali makambo yo loba ina nasali bango mo baboyi na bango kotala so mutu pe atali te zéro mutu asali nde na otala sa video boye zéro mutu asali na banzambe nga asali devoir na me mutu atali na ye te nga l'essentiel nasala naza utukuna te ke bato nde batala nge ebele soki ndeni te mais banda lelo na changer maloba naza na posa bato batala nge ebele banda lelo na loba likolo na se ezomonanga na changer maloba naza na posa bato ebele babone ebele na Deline TV babakisama baview ebakisama ebele na Deline TV mwana nzambe foza maloba positif na vie na o ndeka toloba Kongo ane ekobonga bamata bakita basala nyonso ekobonga nde pe na vie na ofolobaka nga pe na chaîne oyo ya Deline TV on pe na sali video na lobby chaîne oyo ya Deline TV ekokende su liboso babone bakokoma su tala ebele bapriere oyo totia na ligne nakomi na posa bato su bakotaka bapriere wana ebele nayebi ke monguna azala contre bapriere oyo totia na ligne mpo bato ebele babikaka nango bikisaka bato ebele ozomona yango wana nde nalobi mpe na retire maloba don nakomi kolinga kotia siko bapriere na ligne soki eza a cause nango nde esali ke bato mosusu balali bapongi balekani na bapongi bato mosusu babosani ke eza bavendredi tolalaka veye bamosusu malgré kuta ezalaki na retard do tolobela oyo dimanche bato mosusu babosani ke kiti ya bana bilembo ezalaka badimanche donc so mpe nzambe apermete yango nzambe azwa lokumu mpo epesi biso mayele yango mpe nasali video oyo ndeko olanda nga na vi na o kolobaka te ke eloko boye te donc faut kozala nayebi te nde nakoki koloba ngo faut koyeba likambo na oloba ndeti nga naza na posa nayebi ke il faut natia bapriere na ligne mpo nzambe asepelaka nango mpe bato mpe bazosepela mpe bazolanda mpe bapriere wana tozobondela ensemble na bango ezosala bien nayebi mpe ke monguna aza contre yango devise na nga mama Deline devise na nga ezali ke likambo monguna boya nga nasala yango nga nasalaka monguna alinga na TikTok te atali ke oyo alinga yasu na TikTok amati na panel alobi aomona aye kobundisa nga me yango nalobi sikoyo ole namata su na panel ya bato na bapanel ya bato mpe nakomataka so nakuti sujet moko esepesi nga naloba nakomata mpo monguna alingi te nga namata na panel wana na mate bato ebele na bakomante na moni batuni nai mwa mosanga azoloba bien na babi mama Deline azala na Deline TV bobetaka na YouTube ya Deline TV boomona ye ozomona donc oye comprendre ke bato ebele baza na TikTok bakota pe YouTube te donc nga devise na nga mama Deline o monguna linga te na sa yango nga nasalaka donc otia bapriere na ligne donc nga funa lingango naza oblige ya olingango
donc bandaka pe na sosolaki makambo lobi na sosolaki omukoni dimanche banda na sosoli makambo dimanche na lobi ko banda lelo na komolinga su na ebite na bando zaka na fani na nga boy na tie boy 15 ebeti bandeko o nyonso kota to sala prière à 15 kota to sala prière nga moko ka omoni mambo to sala na nini na ba retraite na bando sala siko boy polo kwa mungu na lingi te to sala ba prière siko yango nde esala masiko nando sa pe ko ba prière msu tono saka na fandi na nka awa ndeka na fandi na boloko amo ezali na ngo mpepe kito na fandi na balcon na nga awa ndeka na fandi na nga na balcon boy mbala moka na moni 15 rebeti mba ndeko 15 tokota obi atanga ko sa ba video o ezaka moko kilo ezaka maneva munguna mais lelo na ju décision ndeko na photo zo ba décision na vie na biso photo zo ba décision abinga manganji yo tianga bwe manganji yo ko mona nde na osalo asanga ni elo nyani nga salanga aibi ke nga ya na YouTube aibi ke na Deline TV bato beba ozwa mayele bato beba oyeba nzamba solo na Deline TV a nde yango alinga yo menace me donc nga kutu pona nga na sepeli na lakisi bino siko bandeko o bokota ba prière o tokota na bino ba prière na Deline TV a bokomela nga eloko nini o bokotelaki te eloko nini oyo mutu nyonso okokoma koma mama Deline akotaki te mpona nini mpona yeba mpo nga na omona eza monguna mutasali bongo monguna mutasali bongo et puis nzamba permettre yango po nzambe pa sepeli na maloba te nzamba sepeli na maloba mabe te toke na parole toke na bible bandeko na tokota na bible na lobi na TikTok kuna ape na oloba et puis na TikTok na oyebisa bino nsima soki na otia kombo na TikTok na otiaka Adeline na TikTok na otia nani Adeline Ngandi na otia Adeline Ngandi na TikTok donc na bando liyebisa bino na TikTok to bando sapa ba live bokota na ba live wana na live wana na moni ya lelo esaki lokola na auto sa live kuna esaki baliboso na sa live bato bazali na live wana ezaki 72 personnes donc 72 personnes mais bato na yebi na moni bazaki mibale bato na bilo bo s'abonner na Adeline Ngandi so na bongisi yango na oyebisa bino kuna tondo sa live tondo sa pe ba panel pe bato ba mati to tie pe sujet bato pe to sali ba commentaire to salang toyeba pe ka ndenga osalela ngo donc tozoke na biso na bible mpo na nayebisa bino na makambo oyo nga na oti oloba so totangi na proverbe tobanda na proverbe 21 23 elobi na biso boye proverbe 21 elobi boye nalata pe ka linete mpona mona bien proverbe 21 elobi na biso boye moto oyo akebaka na maloba na ye amibatelaka na makambo mingi mutu oyo azokeba na maloba na ye amibatelaka na makambo ebele do yango wana ndeko na nga foto mibatela mpo omibatela ifo yeba maloba na ngai oyo nakobimisa ezala maloba mabe te nga oyo nabimisaki yana ezalaki maloba kitoko te ke nga kutu nde naza boye nasepelaka na ngai te ndenge totiaka bapriere na ligne mais lokola ka nzambe alobaki ebikisaka bato ebele epuis nazwaka batémoignage ebele ya bato ndenge basambelaka na biso basepelaka babaka ezala bien yango wana kaka nazo oblige ya kotia yango mais kote ebandeli dana nalobi nasepelaka te mungu nazwi donc eza maloba oyo ezoba te oyo nazokomina mibateli te na maloba wana bandeko na nga lene olobi maloba bongo omibateli te toke na psaume 34 toke na psaume 34 na verset 12 à 15 34 12 à 15
Ese on a écouté 12 à 15. Ok, tout ça, tout en cas au Mobimba. 34, hein? Somme 34, hein? Ce toqué, tout bandane, tu n'as 12, non? Bolimbisi. Non, comportement mieux sur les cas, hein? Non, souka nanga abande ko kaming te to souka. Elobi na biso boy. Oh. Elobi na biso boy. Bana na ngai. Boya koyoka ngai. Nakolakisa bino ndenge bosengeli kotosa Yawe. Soki bolingi ezande na 14, eh? Na 14, Psaume 34, 14. Bozala na maloba mabete pe botika lokuta. Bozala na maloba mabete pe botika lokuta. Bandeko na ngai o na lobi nga moko na milobi ke nakosa ye kake na mbongo te. Yango muni ba poche na biso pe mususu moko ekau kaka po na nini. Mutasengi yo mbongo nzoko ebite za piège. Asengi okabela nga mbongo yo bien na mbongo te. Akota biye moka lobi kaza na mbongo te menga na ebi kaza na mbongo. Yango na mbongo wana fwe sila ya kosala nango eloko te. Tokeba. Nga na ebisa bino nazalaka osamba na église mo prophète na bando senga mbongo mingi. Soki ka na koza ata musu na 50 € na compte na nga. Prophète abi mama Deline nazokende ko bondela pona muntu na posa essence. Pesa nga okopia nga 30 € pona ti essence. So na baka prophète na mbongo te nzamba lobi na nzamba weleka na loba. Nzambe mama iwelisi koloba na litoyi Adeline ngo kosa. Moza 50 € na compte na oti. Pourquoi lingo kosa ki wana mbongo te? Mwana susumki. Oh, nga na bime. Nga ta na 50 € na compte na nga me naza na projet te ya kopesa on compte veut fanda 50 € na nga fanda. Nazali na posa te na pesa me nzamba nango lingo kosa kokosa te. Ongo kosa ki wana mbongo te. Siko tala mukolo bongo mutu respect nazo respecter prophète asengi mbongo na oloba neni? Funa baka na mbongo te. Ata naza nango me lokwa naza na projet kopesa yango te si na pesa ki o esengele kopesa na pesi dim nanga na pesi mbongo nanga sali na sali mambo na kokai kosala ya zolanda nga susu na pesa su 30 € ya ninyo ngasko funa lobaka ke prophète na mbongo te lero ngo lobaka prophète na mbongo te mamu nzamba welisi kutu avant ibima ona mno adeno ngo kosa me na compte nous en 50 € ti basengi o 30 €. Mwaka na bio ke problème te prophète kasi na oya nango lobi. Ozomona nzamba seraka ngai. Dongo musko na ndo comprendre te osa siko ndenge ni so ngo do na ebite siko na kawa na siko na ebite bandeko bolo banano na kawa na to sa ndenge ni poto kosaka te. Oza na mbongo na yo. Ubieto lo bakete prophète oloba na place inferno bate prophète na mbongo me mbongo na nango eza ya makambo mususu. Peut-être faut koloba abona na monie. C'est ça. Ponga mona ndo luka siko biloka bongo to bandolo bande nini. Muta ko sengo mbongo yo mozo tala ke obike na pesa na ngai yete. Po faut ko pesa mutu fwe uta na mutema na yo. Muta sengi olobi wi na opesa. Fwe uta na mutema eza tozo pesa ozo yima. Non. So makamba bongo. Donc na mukuse so basengi biso mbongo. Biso bata Deline TV nde tozo aka mayele boy. Nga de na zuma mayele ka ko banda siko nde na sa video o. So mutasenga mbongo so na mbongo na olobake na mbongo me ya makamu susu. Yo tuna nga te mbongo ya makamu nini?
pour funa loba so lobi na mutu aza na mbongo to ebite mire ezoyoka ba demo bazoyoka ba memisanga lobi aza na mbongo te mais puta aza na mbongo bakoka oso bokauki mususu ekota na bavi na biso ezaka poto loba toza na mbongo te ngai komele nga dimanche doka na bai na mbongo te mbongo nazali na saki 20 € na nga mubimba dia mvimba 20 € dia mvimba ya mubimba boye 20 € penza ya mubimbo ezala so couleur nini wana ekende nga ye donc naiko comprendre que esalama na bavi na biso mutu moko azosengo mbongo ayebika yo loba ndeke na mbongo te po amema bokauki na vi na yo omwa mbongo oza nango ilikeka bwimi nazengi na mbongo ndeni bisombasomba biloko nini nasombi oyo esisi nga mbongo o nzoka nde olobaka ke oza na mbongo te monguna akoti aprofite azwi mpo nini okosaka donc totangi balobi na biso bongo soki bolingi bozala na te yango tobia na 14 bozala na maloba mabe te do maloba mabe ezala na minoko na biso te pe totika lokuta voilà toke tosukisa na kana psaume awa toke na 141 psaume 141 psaume 141 wana na 3 141 na 3 balobi nini Yawe kengela monoko na ngai malamu nzambe kengela monoko na ngai malamu nabimisa maloba ya bazoba te maloba ya bazoba te oyebi makambo nga nabimisa kenza maloba bazoba oke nga aza mwa mayele pourquoi nga mwa mayele boye mwana elembo naki kobimisa maloba zoba maloba ya bazoba maloba o nzamba osepea nango te maloba o monguna na bademo baobeta maboko bakoti po badetruire bandeko le na sosolaki yango dimanche wana donc nzamba asali mpe ke dimanche wana amemi ngai naloba ke na mbongo te mbongo ebunga mpe na sosoli ke malobo na lobi yango ememi likambo oyo epuis même dimanche wana le tosisi kiti le na koti na moni 250 bamona emati nga kaka lokwa nazali deya na likambo wana oyebisa bato deja maloba kaka nalobaki yango wana ebendeli nga 20 € na nge ekei heureusement nazali kaka na 20 € na saki yango boso nazali na mbongo ebele engai kende nga do bandeko yango nayi komona ke na nzambe na biso ezaka bamateyo tote ya mikolo afes kososolisa nga do alingi kotikila nga tamulayi te pona loba te ke bato ngo bakota bango te nayebi te eloko nini nango oyo nga nalobi to nasali nini bakota su priere te ok nzambe asosolisi nga na pa à travers 20 € do soki na continue kaka kososola te na nga bando kuta nka na makambo nalobi eloko moko esalami nalobi likambo moko ekomi bongo ayepe nasosola mbala moko nzambe atiki te mpo soki ezalaki mikolo ebele na nga nabosa na malobo nalobaki nini wana soki so nabosanaki yango bandeko ndenge ezala prix grave na chaîne oyo adeni tv bonga bomona yango su te mpo monguna nga odétruire yango bonga boluka pa ya Deline tv yango ezala su te boyeboye ata na tie bavideo ngeki bando tala masu te po monguna se akoti à travers maloba nanga mais nazoloba ngo pe so pe baolanda balanda si na retirer maloba lobi le to osambela na bandeko na sali repentance na bondeli na sengi bandeko to bondeli to sengi bolimbisi basengi nga bolimbisi pa nzambe bandeko basengi nga bolimbisi nga mo pe na sengi bolimbisi na retirer maloba nanga nde nalobi na nzambe na oloba su bongo te naloba su bongo te nde nayi kotanga baverset bibliki oyo epi etombaki batemoin bazali le tobondela mokambi oyo bandaki kokamba biso lobi na priere tondosala lobi mokanga te nakambaki moto abandaki kokamba biso lobi abi tobondela na psaume 141 tobandi kobondela nango mbala moko ake na place wana lobi ke bandeko minoko na biso tosenga nzambe abongisa maloba na biso tozala maloba kitoko maloba alobaki le abandi koloba mbamonga abi wana nga deya na kati na nga na okalkile ke
nga funa loba na bato likambo na moni o ekomeli nga nasenga nzambe alimbisa ngai nasengi nzambe alimbisa ngai bato nyonso pe balimbisa nga o nyonso suto basambela na biso na YouTube pe nasengi bambangi ya se bambangi ya likolo balimbisa nga bambangi ya se na bambangi ya likolo je crois eza ba témoin ya se na ba témoin likolo po tozalaka environné na plusieurs témoins ba témoin wana bayokaki on pe basepelaki te bayokaki on pe basepelaki te biso tu mikolo tokomi so tobandi priere na biso tokomi kobanda nde bakimbangise babandaka bambangi ya se bambangi ya likolo bolimisa biso na komba tata mwana pe ya molimo santo bakimbangise babanda bon eza soit bambangi ya se bambangi ya likolo bolimisa biso po batémoin ya se na batémoin ya likolo po toza environné na plusieurs témoin le tosumuka batémoin baomona tosenga nzambe bolimbisi tosenga mpe batémoin na balimbisa eza lokola nga nasali mabe moko epai ya mutu nasali mabe moko pa mutu te par exemple nafingi mutu mosusu ya exemple nafingi mutu moko aza pembeni wana aotala nga papa moko mokolo aza pembeni aotala nga naosenga nzambe bolimbisi natika papa na non naosenga mpe papa nalimbisa epuis nzambe alimbisa c'est ça po ye ayoki donc eza lokwa nde nalobi ke bamasumu tosalaka elo nga na sosoli bamasumu tosalaka tosenga nzambe alimbisa biso mais faut tosenga mpe batémoin oyo bazingi biso baange oyo bazingi biso to batémoin oyo bazingi biso oyo bazotambola na biso totambolaka na baange faut tosenga bango mpe balimbisa mpe biso po bango mpe bazomona baange ebele omona baluki apesi yo mpe boye mpo makambo osali asepe nango te apesi yo mopanzi mpo akotalo te nasi tocomprendre video oyo nde yango wana nzambe amona biso eke video molai c'est normal ekende molai mpo makambo eza vraiment sérieux nzambe azala na biso moko na moko bao nyonso bana bilembo nyonso tobondelaka na bino na ligne bokoma pourquoi bokotaki te pourquoi bokotaki te mpo na nini bao bokoti sava bokotaki deuxième possibilité oyo nga moko na moni ekoki kozala pe nzambe bomoni makambo misusu nga nalobaka omoni nzindi nde nalia so namoni nzindi aotambola il s'agit na bomé na kombo na yesu na oboma ye soki aza nika nzindi normal so aza na eka nzindi normal problème te nzambe akopesa nga punition te asilika na nga mpo na bomi nzindi na kombo na yesu nzambe aloba te mwana nga aza mayele ayebi ke bademo mosusu bayaka na position ya banzinzi yango azoboma ye na kombo na yesu ndenge mona makambo oyo naoloba so eza nango kaka normal ke bato bakota ye na bango te problème ya te nzambe azwa neka lokumu mais nga lokwa nazo comprendre quelque chose yango wana na réparer na nzambe na nga na réparer na bambangi ya se na bambangi ya likolo na réparer na batémoin oyo bamonaki oyo bayokaki monguna soki akotaki nango na moma oyo soki afundi nga akendaki na nga na tribunal ke naloki na bloke bato bakota te na YouTube na ye po na bapriere wana po alobaki boye nga sina sengi bolimbisi sina retire maloba sina laki nzambe na wana oloba su maloba buzoba te maloba mabe na oloba su te sina laki nzambe na nga donc ndenge eza bongo ndeka na obondela nzambe chaîne oyo ya YouTube yozala na contrôle nango ndenge kaka obatela ngo bande bandeli batela ngo mpe lelo mpe batela ngo libela na libela bato ebele baloba na mama Deline sala livre makambo ebele oloba loba na YouTube oyo lobi chaîne ekokanga mekei wi bana bango na raison problème ya te nzambe kaka abatela ngo makambo nyonso toloba loba na YouTube makambo sunga na loba ta musu na YouTube ta musunga mopesi na bosa nango soki nzambe abateli chaîne oyo ekosunga biso lobi tosala livre makambo oyo toloba na YouTube oyo ekota na livre ozomona yango bandeko
Bo s'abonner na TikTok Adeline Ngandi. To Adeline Ngandi na TikTok. Bo s'abonner wana. Zamba mona biso. Na banda ko annoncer que live eza na TikTok. Bo mona onka. Zamba na ebite ndeni information na ebite mais ndenge na oloba tana ina sukisa kudu makambo te nzambe na ikemulai. Ndenge na oloba ke possibilité mibale na ikomona ke esala ke batu ba kota mingi te. Peut-être YouTube pe azaka pe na makambo ka bongo. Na eyelaka bato be na mona baloba ngo ela bato bele ni babenga ngoni ba notification ezo bimate. Okoti na live mais notification ezo bimate pa bato. Mais pour ça la bongo ezaka c'est que maloba na ngaka wana et que pour ni bandaka la notification ebima na facilité. Mais na solo na bato musu na tuni babi bazwa ki notification. Ba kota ki. Peut-être ba musu bazwa ki notification te dimanche qui te bandi moi ba kota ezate peut-être. Ce qui YouTube ko sala nga bongo pona nini pe o nga na okanisa ekoki kozala ke ezali problème ya monétisation. Pona nini na lobi ke problème ya monétisation po YouTube ye alanda pe intérêt na ye. Ayebi ke nde to sala ba vidéo boye nde tinga chaîne Adeline TV za monétiser. Donc monétiser ngelo ba ke na monétiser yango po ba futa pe mbongo. Donc ndenge na monétiser chaîne oyo so na tie ba vidéo YouTube azui ba publicité na ye atie monde ti vidéo onde na tie boy ba publicité e banda kokota wana ye azana besoin ba publicité wana ezo sala ye bien po bato azolanda ba publicité nde bako futa ngai mbongo na YouTube par rapport ya ba publicité oyo ngai na tia. Je crois expliquer kabino pourquoi na monétiser la chaîne au YouTube. Na rumela que une année demi na bande ko monétiser ngote chaîne o ezaki monétiser te. Une année demi ezaka monétiser te. Poni nando lo bake bibe bi ozu ofele pesa ofele. Nando banga so na monétiser on tam sunda ba osilika ke na tia ba vidéo po na mbongo. Mais l'air na olu comme ça na on soit nzamba bi ko sala te ka na YouTube wana musala ozo sa na YouTube yango ko vivre nango. Et si quand na monétiser des chaînes au YouTube na monétiser chaîne YouTube oyo nde batia ba publicité après si ko na ko remarquer que ba prière na biso to tiaka na ligne wana mutu musu prière c'est le cas akozongela ngo po asambela nango siko le kozongela nango okuta ngo na ba publicité malgré to bato balongola ba publicité quand même nga na chaîne nga na tia ba publicité te na ngaso na otala YouTube na futaka na ngani na YouTube na zo publicité te ata chaîne wana batie ba publicité benga pa na ngeko bima tata na télévision na ngeko bima te donc moi na ye ba modèle ba publicité zo côté là ezate ndeko mo loba na nga mama Adeline prière ngonga na robonne ba prière na me ba esenga po nyoso zo bonde lo koti na prière publicité bandi okati publicité o koti na prière publicité bandi okati ba msu balobi te ya fetaka nango te to bonde la ka bon eza YouTube c'est normal ba publicité ezala nde siko nga mona ekota ngabi est-ce que naza pe na capacité ya kolongola ba publicité na ba prière na live na ba live na longola ba publicité na ekomeka na monique simbi bande konanga nde na longola ba publicité donc na longola monétisation na ba live ou ba prière na longola monétisation ezala te siko na eko comprendre so total année mois passé na mois on a tie ba vidéo ebele te na tie ba vidéo ebele te mais na tie kaka ba prière kaka siko ndenge na tie ba vidéo te na tie on est moko to mibaleka na moi o bande bandi moi passé na tie ko ndie vidéo moko moi mobimbo e utoleka moko to mibale moi o pe na tie ko ndie vidéo moko siko yo moi siko ba publicité le car na chaîne ya Adeline TV ezo lekate pona nini na longoli monétisation na ninyo na ba prière na ekota ke za prière pourquoi kotia ba publicité na ekosala pe bo esimbenga o nzambe merci to na eba banda kala
ba jeune bébé to sala leka na ba publicité de bongo na ko comprendre peut-être YouTube a comprendre que nazo sala sous ba vidéo te oyo ba publicité ko leka nde na tie bo publicité ko leka ozomona yango na siko asalinga siko kana ibongo alekiselaka nga ba nini wana te po eza na ona monétisation te. En tout cas on a pas eza possibilité eza possible ozomona ke alongolela ngai atela nga nini wana te atela nga ba notification te po bato bamona nini te bamona te ke naza na direct po ayebi ke na monétiser na ngai yango te po soko monétiser yango ezoyeba ke etia na direct après le ba publicité koleka esala ye bien esala bango bien YouTube donc wana possibilité ya mibale mais nyonso wana